Voilà, Alandia Tindika Tindika Télévision, Mbote, Nabino partout, Borozoli Bakou, Rolandanga, Christina, Rajab, Naratia Tindika Tindika. Merci na confiance, Nabino pe fidélité, Bozo Salapo, Tindika Tindika, Ezala Tilelo. Merci na Batu, O Bazo s'abonner, Nakatia Tindika Tindika. Merci na Babone fidèle, O Baratarakota, la Tindika Tindika Te. Merci na Malela de London, les champions, Wana sponsor officiel, Yachen Nabiso. Merci Pena Papi Kelly, Pena Rifin qui sombe depuis Londres. Merci na Maître Samim Pongo, Vieux Kissinger. Merci na Ndenge Botal Arabiso vraiment. Toza kakawana pona servir bino comme la bino actualité na temps réel 42 to sarabino toza bongona Jérémy Yoka donc on invité na biso ya lelo to meka un peu ko solo la na ye masolo ebele to kota masolo ya politique situation politique ya mboka to lobelango to lobela pe marambo ebele en tout cas bo pe sabiso mato inabino vraiment pour vous comprendre li solo oyo ya lelo pe émission ya lelo. Bonjour Jérémy Yoka. Bonjour Christina Radja. Bonne santé d'abord. Oui, nous avons Salangolou. Et voilà, donc, ils ont aussi rétabli en tout cas de plus en plus mieux. Bonne évolution à JT déboulonnage. Déboulonnage, ils ont évolué très bien. Donc, si les plans à boulot, rien à dire quoi. Donc, nous saluons Tamboula Kitoko. Tout ça qui évolue et puis Dieu fait grâce. Voilà. Mais pourquoi kaka vocha qui ont déboulonnage? Pourquoi vocha comme moi mususu comme moi nana ni t'a proposé que zabino ba agent ou bien yemro responsable ya JT déboulonnage? Non on a bandi les canisia combo il y a déboulonnage. D'abord c'est communication facile. Donc déboulonnage communication facile. Nzungu ya baboule les angayi. Ngande na nzungu baboule et puis tout ça là en idéologie na mona mboka et les airs et voilà. Mais il leur vraiment peu ming to là qui ko ignorer en côté il faut vraiment tout lobela on peut tout les kanamara mususu au salaka na magazine na JT déboulonnage o isa bongo ya mwana mboka Eliezer Ntambo za honorable aza député national na biso awa toujours comme moi barimer to éviter ce qui est solo o meka pe ko expliquer biso po ba internaute peut abonner na biso ba meka un peu ko comprendre to ki ke aza empoisonné aza wate aza na mikili ya poto aza na Amérique kuna kenda ki vacances parlementaires to ki ke aza empoisonné état santé na eza vraiment critique eza kitoko côté eza malongate na minute o koloba nini vraiment bon na bandi ke aza mieux placé te obeta lisolongo mais au moins on a yebi ils n'ont même pas vacances parlementaires qui est mois avant et puis il est malade donc il est malade déjà normal malaria fièvre zalaka et puis typhoïde yalaka ainsi de suite mais le cola nasa médecin té nasa docteur té na salle d'examen té pour naïba makambango donc je ne peux pas précipiter pour na lobaka obé la maladie X tous les empoisonnés. Non, je ne crois pas. Donc voilà. Mais on a ébiqué incessamment aux Anab sur la Kinshasa. Voilà, chers internautes, Alobi a zane mieux placé, mais Alobi quand même il faut qu'il aloba, troki otika la base kana likambonate, tous les kanamara mususu etali situation politique ya mboka na biso, yepe azamo panzisango, yepe alobe la rara marambongo ya mboka donc to remeke un peu ko sala ba analyse pe ko lobe la marambo mususu. Jérémy Yoka par rapport à l'élection na Sankuru kuna to monaki mwana mboka Lambert Mende aza candidat, tout aliboso azaki candidat unique mais cette fois-ci to moni aza candidat mususu pe azali kuna mais tomoni mwana mboka Lambert Mende azo sala neti ko créer ba problème alobi muninga na ye wana azali loko adversaire na ye aza congolais te aza français siko koloba nini par rapport mutu ba loba za congolais te tata ba ona ma bango ba yebani mutu aza congolais te ndaku na bango yebani aza mona Sankuru loko ayeti baza bana mboka moko et na bandi Lambert Mende Malanga c'est un grand monsieur un grand politicien mboka atika kokota na gauche kobima na droite pour recréer makambo ebele biso peuple congolais to na posa ya stabilité moza na kati ya mboka. Comment voulez-vous mboka bobima depuis l'élection salamaki makambo to zo marché te pour na ba comportement oyo ya kolukela batu ba gauche à droite ya koluka makambo kilikili na bandi Lambert Mende Malanga azonga na ba raison donc akita kuna ndenge président ya assemblée provinciale na bango ya Sankuru auto koloba atika makamboana aya boye basala ba élection akende kuna le 20 élection salama oya ko gagner a gagner oyebi na bale bato ba ko karaté arbitre akomaka contre et puis so boye match tata ba mkeso beta bale na kana so comme oh ça mukolo
oza mukolo c'est que vous sentir que toropola remonta bato ba moi milai bato bana mo batana to créer les bonnes raisons. Moi je pense que la mère Bende soka zo banga peut-être azo banga ou quoi. Bon ya linga ya za candidat unique comme une adversaire alingi na Congo lelo candidat unique. Non. Candidat unique na Congo lelo. Non. Je pense que ba kende ba s'affronter et puis peuple aloba à travers ba elina bango do ba député provinciaux bazakuna na bandi ke et aux amala monté ba raison qui cette fois-ci pour ngai bande ko seni bo organiser élection. Donc ceux qui mutu moko azate au moins to yebi kaza candidat to passer na élection ceux qui va voter yeba wa me foutre la ticket à okende diriger. Ceux qui va voter et pas azali à prendre acte, c'est tout. Mboke avancer. Mais tout le monde peut réaction à la population. Liboso tant que candidat unique, tout le monde qui population en kuna Sankourou, ba telema qui ba tomboka qui ba lobi ba lingi été à sala eloko. Mon côté na Sankourou atonga école tenda côté ata toilette publique atika la ko sala te bandima qui était ba boya qui. Mais tout le monde tant ba komi ba candidat mi balé population et boy candidature ya candidat mususu wana te ba boy te bandimi et pe ba manifester colère te contre candidat mususu wana. So azo banga pona nini? Oui, mais na Congo, on n'a pas de députés. Les députés, mafia. Tout est comme on. Tout est comme on. Donc, babanga na bangote, abanga na yete, akende basala élection. Ba député basala au peuple latindi bangote. Basala au peuple latindi bangote. Toro kende pe kuna boye. Peuple c'est la main dans les catés, mais député je ne sais pas, mais au moins attaquer un grand politicien à ça la politique mingi dans beaucoup la carrière moulaï carrière mounene et vous allez plus élégant à qu'un débat ça la élection ce qu'a suite à soit na terrain ce qu'a suite à soit na terrain et vous amala mouké et comme à koluka banzele belé ya koluka ko se faire invalider muninga to ya koluka ba déconsidérer candidature à muninga bongo ou ya koleka lokola yomoko et ça lokola équipe moi gagner na forfait ya lokola coupe d'Afrique nenga wana siko Sénégal a gagné la forfait Égypte était plutôt Tunisie a été non ba beta na terrain ou ya gagner y wana to beta maboko donc y est pas qui na terrain ba les cas et puis ba député ba tenir compte il y a besoin un peuple. Voilà. Voilà, Balandi, Tindika Télévision, Boza toujours on a branché, connecté, donc Boza pété, Toza toujours on a ponako, Lobela Marambambo, Kanabiso, Jérémy Yoka, Maramusu, Petozo Mona, Tata Mokondiamboka, bah voyage Peleki, trop quand même. Azo voyager, trop, azo fan de Sika Morote, entre temps, Tozo Mona, Kuna gouvernement, Zo Kokako Bimate. Mais toi qui ba Imboka, Bazo le Bakelo, ils ont bloqué gouvernement Bimate, et ça Kabila, ou Auteko Zala Mokondiamboka, liste à PC à bateau, Barozala na gouvernement, et ça bateau à Kala. Président de la République actuelle à Lingi Batouanate, à Lingi vraiment Bilongia Sikande loko ezo bloqué vraiment gouvernement Bima. To moni pe kuna na Ituri kuna pe bola ezo continuer ezo tikate to moni ko tulelo na tongo to yoki na etando ike pe totali to moni ke na Goma même Ebola komi déjà. Et koti déjà na kati Ebola Goma déjà Ebola koti donc si to koma na Kinshasa Ebola pe koki ko koma mais tozo mona bazoko ko stopper en moto ko lobani. Nabandi d'abord ils a passé pour Mboke Telemita Moulaï. Mboke Telemita Moulaï. Joseph Kabila Azali autorité morale il y a FCC. Nabandi on dirait Azolinga a raté chance. Yakobima nationaliste. Azolinga a raté chance. Yakobima héros national. Na sens nini. Meilleur événement Oyo Joseph Kabila a pesa kibiso Oyo viva jamais passation pacifique ya pouvoir azala sikoyo souple ya kofungwama de façon que makambo kende soki FCC nazo bloquer makambo bako ratissé Joseph Kabila occasion ya kotika na mémoire ba congolais pour la vie. Et ça na bato bele banda ko linga été. Mais ba linga ka mko ba mona ke azui symbole ya pouvoir a passer yango na mutu mususu. Bato mona ke te mutu azane mutu ya malamu. Mais siko blocage oyo ekoki pe ko initier na bato mususu.
na bandi na ba réunion na bango ya FCC basola bien bayokana nga na éviter pourquoi il faut pas tourner autour ya ba intérêt ya ba individu parce que on dirait tozola lela wana ba kombo batu nga na linga jeringa la soki jeringa la te na mutu so ko tchate batu bazali na FCC ebele ba oyo pe ba sala te bazali mais pourquoi faut tournoyer autour ya même bilungi omoni balobaka ba groupe nde salaka makambo te ba individu nde basalaka na sens nini tomonaki André Kimbuta azalaki awa Kinshasa fulu na fulu muta pe perdre mais Chantini Ngobila ye mutu pe ya pe perdre abando longola ba fulu ache moi mayele donc parce que totali bien na lingomba ya FCC batu mabeka katende baza batu malampe baza voilà. pe bako même pe changement na voilà donc ezaka batu wana moi je pense que ce qui montre par exemple Lambert Mende Songité est-ce que photo ça kana Lambert Mende par exemple est-ce que photo ça na Bao Baleka non je pense que dans la FCC il y a des hommes comme honorable John Moponzi qui n'a jamais travaillé il a toujours été député national cette fois-ci barolo bon Tochepe Moponzi par exemple qu'est-ce qu'il peut amener Yassika donc ça sert à rien aux hommes ça va même au bien ça normal te bilongo on regarde yango bana depuis 1900 Mobutu wa bato yango bazalaka depuis Mobutu depuis Kabila le père si le ka bango ba luka Congo comme ya bango moko Congo comme copé comme bloqué na bato moko boy non je pense que base à la souple au nom ya peuple pour l'intérêt de la République ba fungwama bata sikape bakota total tolingi to juger Félix par rapport à l'idéologie naïe aye nango bon ba sala ça déjà trop ba ça nanu te je veux batasika bilongo to monate et aux ala bien et longi moko pire ma sika ba bien ngote et ba doit pesa en confiance et yepé na ba idée na mutango yepé na ba idéologie naïe na nini ba marcher mais na indusa tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pesa ki ba travailler na vision wana je pense que to rejuger bango bien mais côté na ye moko pe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo faut comprendre que bande ko abala na bango baso bende pe échec baso bende échec yango mona sika sens ya ba voyage ezozala bato balo baka mukozo baso voyager c'est tout à fait normal il faut voyager il faut akembi sa relation na mokili mobimba parce que eux ko malobi to yebité na rappeler on attend il y a monsieur Laurent Désiré Kabila abebi sa relation bambo kebele to la nzala madesu ko ko somba madesu comme na ba conteneur yona ni po somba 300 comme madesu oro somba te yona ni po que somba 5 ça comme madesu na conteneur yo o somba te parce que entrée ya biloko ezalaki lisusu te ozo likaebo wapi likaebo ozo ngo wapi ozo tomate wapi na tango monsieur Laurent Désiré Kabila alobi to se prendre en charge mais c'était insuffisant. Mais le Monique Kokol sa relation badinga moi lo ka baza pe koti moi lo ka ngola côté na lufu moi lo ka boye koti na kuna na katanga kuna pe ba ba Zambie ba Tanzanie zokota les gens vivent bato vivre mais na bandi mokonza mboka azana likanisi malamu ya kokolisa ba bondeko na ba mboka ebele et aux amala mingi et ça m'a bêté n'enga za voyager wana mais na bandi a lukande plus vite que possible gouvernement moko ebima oyo bakotala social ya population parce que en entendant peuple okemba le peuple d'abord ouais le peuple d'abord kasi on a lobi que akeba po bazo bende vers échec parce que le peuple d'abord ezali ko kende na ko lala parce que libala on derezo kende bien te donc voilà balandia tindika bon na makambo etali Sénat tozomona kuna Bahati Lukwebo aza allié ya FCC tomoni pe azaka pe na ba député belé na kati FCC wana asengaki avant ba pesa e poste wana mais tomoni FCC ezolinga ko partager vraiment ba poste na ba allié na bango te balingi ba poste nyonso ya minene kaka bango na bango okoloba nini mo commentaire na yo mais kipidita ngo yango na tosolo bate ko tonda yo moko na bandi FCC sa likita munene e ba parti belé il y a une plateforme ebele soki ezalo kwande tout ça boyete
ata yo zwi 5 litres ya mai pesa moninga ta un débit. Mais pourquoi yo moko fozwa biloko minene na bandi babeza ezobanda wana bati lukwebo PPRD na kati FCC donc PPRD oui, bango balinga bango na bango PPRD azobaka ba plan tout primature PPRD et Assemblée nationale PPRD na Sénat ndezo kende mo mabe ezolakisa lokwa kaka bino kaka baninga mosusu tete na kwene abia ko retirer candidature na ete ko kende kaka non a retirer candidature te bati lukwebo a postuler kaka peut à suspendre et puis à démissionner, donc à prendre acte, puis à lobby à comme bongo autonome, donc en réalité à démissionner. Et le coup là, sa politique à Maboumou, et ça n'a pas obabité, ils sont dans l'andaote, ils sont dans la Kabila, c'est bien, mais ça politique à Liboumou, et ça politique et belé va regretter nango, politique il y a Liboumou Mabé. La politique, il faut rester constant. Oyebelo ko sala oyebelo ko soluka. Soki omoni ke nonga na botika na Kabila. E bongo pone ko na FDC. Poza ya baati ba ko kabona tout moment il faut que ne peut perdre. Parce que peut perdre ko kabona Kabila te za ye. Yem ta ko longola ba peut perdre mais za eloko na ye. Mais tant mutalo ke non ngai na ko kufa na Kabila. Oh. Mais il fallait s'allier na ba parti na il fallait s'allier na peut perdre. Donc c'est un peu ça mon rapport. Benga bango na kinga kati kuna ba proposer bango paquet yango na ba komi ba o bazaki na AFDC ba komi ko pona ba esi bango ba pona entre Alexis Tambwe na Bati Lukwebo poni nani. Non na bandi koloba ke ba bengaki bango ba pesi bango paquet na yebité pour to ça na ba prévité mais au moins esa politique il y a FCC depuis bazaka majorité présidentielle. Soki ozana bango te campagne de déstabilisation ezobanda. Tout le monde a un Moïse Katumbi Chapo et ba campagne de déstabilisation ba bloc belé tout le monde a mona yango mais na bandi et ko sala malamu mingi batika politique wana ya cupidité ya ko kanga makabelo soka bango je pense que c'est pas bien bati luko ba bandi ko lela lelote je rappelle abando lela lelote abandi ko lela depuis tongo bandeko balingi nyoso bango bati asenga quand même que ya salande candidat président de la République et puis maka mona mboka Emmanuel Ramazani Shadari to yebisi ke sukaka bati alingaka sala président Assemblée nationale candidature na yeke ndate to yebe ndeke suka bati Lukwebo alingaka sala na Sénat bati donc, pourquoi Bati Osenga Nyoso azali conscient ya poanaye politique. Azana environ quarantaine de députés. Na bandi balingaki ko pesa yepe mo ne wana parce que plus qu'on a ba député belé plus que ça force et poids politique aux anango. Donc voilà donc sola bien. Voilà balandia tindika télévision motuna suka ezake na Sénat poste wana il faut kaka mukolo jeune garçon akoki koleka wana te a diriger pe yango il faut kaka mukolo ngako na kamwa kao ba comme ça c'est non de kopa ba koko ya ona zolela honorable na biso wazaki na Afrique ah ba na olela neti honorable Carole Aguito sénateur donc moni Sénat wana za rapport na ba koko te moni ba maire roko ba Carole Aguito utala moi mère moko boye to benge petantine akumbeli sonance calmement et puis akena Sénat ezali à retraite pour comment on pose aux sénateurs faut akoko moko boye on nous déjà yango bele ba nakola na Sénat na bandi ba pourquoi pas tamsu te bazwa jeune moko neti mère rapso alagi na jeune africaine na président ya jeunesse africaine Francis Mouyumba. Par exemple, Francis Mouyumba pas s'appelle président du Sénat. To Carole Aguito. Na Sénat on a pas unité. Ozomona. To vice-président Carole Aguito ya Sénat. Bon, c'est comme dans le Copa Bakoko. Bon, c'est pas grave, totalement. Voilà, mon message à Soukana Balandi. Oh, bazwaki bakwa kotalo na tindika télévision pe na bao balinga. Non, batutu bolinga biso bo côté opesa biso confiance. Message ezali que
Congo oyo eza ya mutu te toko comme ça s'appelle Congo copté wana na s'adresser pe na ba politicien pour comme Sony na ba législatif elekaki ezaki sorta na ba couloir il y a parlé du peuple oyo ka député molo ba wana ya cop nanga cop ngo nini motion ba beti mutu de motion de défiance ba benyango cop. Pourquoi? Parce que bah, que ceux qui to beti ministre songolo motion to mandataire songolo motion a la biso $250,000 $500,000 to kabola et ça y cop nanga faut tenir compte ngande kolo cop ngande kolo motion na ba kana 50,000 ou 25,000 donc commission yango na koyebisa na ba ndeko ba député ba politicien en général Congo est copte Congo eza cop na binote Congo eza mboka ya batu ebele eza mboka ya biso nyonso ba congolais o bana Canada bana droit na kati Congo ba congolais o bana Sénégal bana droit na kati Congo ba congolais o bazana en fait baza à l'étranger en général bana droit na kati Congo ba congolais ba vivre na kati Congo bazana droit na Congo Congo comme atelo kwa cop ba jombo ba sangana po balia kabaka tena na kwanga kaka bango ce n'est pas bien yango nazo remercier le chef de l'état serre bango bilonga kale songa te po basala trop basala rien basala trop basala rien trop en termes de temps rien en termes de réalisation ils n'ont rien réalisé bah se faire enrichir pour rien du tout bah comme bah millionnaires ils ont acheté des villas des villas dans les États-Unis là peuple li kemba ya nyama peuple a continué à souffrir bino bozo seka na ba famille na bino ce n'est pas propre. En tout cas, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, encore une fois de plus, bloqué Bango, et puis VK, Vital Kamerhe, Niata, pour les akwanga ba individualité. Congo, ça y a biso tout on a droit à relier kwanga ya Congo. Donc voilà. Voilà, bandeko batali to komi na biso na suka naza sûr que vous avez belé au sepela qui vraiment na émission à lelo to komi déjà ko kabona mbote na ba abonné fidèle mbote na batutu balingaka tindika télévision Junior Mboui na sima bilili malela les champions de London place aux arts Maître Sami Mpongo Vieux Kissinger Fleur Diangwana merci na bino tout bolingaka tindika télévision bo continuer ko s'abonner bo continuer ko tikela biso vraiment ba commentaire na bino vraiment ils ont aidé biso poto améliorer musala ba pe ba fingara vraiment boza toujours ka wana bosala avec bien de bo fingara to kutani bala sima bye merci.